Chinekene. Oluo. Tata, maman, Elenge. Suivez toujours votre film nigérien La Solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, les rois Salomon, les tontons national, sur votre chaîne de solutions Soli TV. Soli TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne, votre film Nigeria avec les tontons des tontons Germain Dibandi, le roi Salomon. Vous ne serez jamais déçus. Osana Posa, il y a la publicité. Osana Posa, il y a promotion. Osana Posa, babetali solo, balobela église nabino peba, l'activité nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur votre chaîne de solutions Soli TV. Vous ne serez jamais déçus. Tonton des tontons, les rois Salomon, tonton Germain. Restez toujours branchés, scotchés. Vous ne serez jamais déçus sur votre chaîne de référence, votre chaîne de solutions, Soli TV. Chaque jour, 14h et 23h, vous ne serez jamais déçus. Chinekene, mon bébé, Ekomima Nani. Bakata, 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 bakata. Filme et bandit, et bandit, et bandit. Filme et bandit. Tolanda mozindo ya filme na biso. Ah, filme bandit tomoni batu bako kimeke bambango. Tolanda non nini ekole keke na filme oyo. Suivez toujours la solution avec votre aimable frère Germain Dibandi, le roi Salomon, les tontons des tontons, les tontons nationaux. Ni nango ezo tambola te. Ni ezoleka. Ni ezoleka na campus oyo. Mwana mwasi ya agent ténèbres. Mwasi agent ténèbres. Na ghetto oyo. Na ghetto oyo na université oyo. Bino mutu bozo dirige awa. Yoza wapi siko. Boza sika ko supporter. Boza sika ko supporter. Nava totoro banga yo te. Navali mwana ya mai akemeli. Masasi. Bako betene ke masasi. Todo banga yo te. Bako betana ka masasi. Ne faites pas ça chez vous. Yonde foza la kobo banga biso. Oko sala biso eloko te. Eloko za nango kati na libumu na olakisa yango. O za nango. Nazali mwana mwasi ya piton. Nazali mwana ya mai. Namoni ke yo za na mutuna yo eza bien te. Yo zaki wapi tango bazoko inisenga na fleuve Niger. Tango bataki ngai iferpan balingaki ngai sepa bakaki ngai na fleuve ya Niger. Na katikati ya mai bazoko baptize ngai bozalaki wapi. Nazali mwana ya mwasi ya piton. Na campus boze loko te. Boza banani.
tolanda mozindo afilme na biso fille ya ténèbre bosisila ja suwe na yo efe réaliser kasi bino misato bomanke kogarde instruction oyo puissant ajalade apesaki anyanya fola ja toto le grand et peu puissant maître toto comprendre nangi kasi oyebi eloko moko eza difficile ya kotrouver bana basi oyo bazali na badestin. École eza na grève ça fait longtemps kanga monoko na yo beskize na bino ekomi trop faut bo apaiser besprit tozo manke makila soki eza susu na gude ya sante oyebi oyo ekoya makila te oyebi oyo ekoya to souhaite kosala demande mosusu maître yawe ekoakompane biso tosala tâche na biso loba maître tolingi opesa biso poste ya arrêter na institution monene bokebaka bandeko na ngai ya basi oyebi mutu moko ya confiance oyo fraternité ekozala na confiance na ye we nayebi nazali oyo nazali tigre nazali vipère ape monoko mboka monoko mboka mingodi telema merci papa akokende na yo na école te papa nakomema ange gardien na ngai na école te kotambola te mponi etambola te est-ce que eza transport mpona kotransporte kuna très bien yo kende kuna ngai mona kotindelo yango ezosenga transportation te ngai naoke kotanga kuna soki nake nango na ye me ekobengana bato pene na ngai nalingi nakende na ye na ekole te ekemene nayoki ebele bazolo mingi esika wana androit wana ndenge wana bamibali bato bazokomiboma na bango na bango ona tinda oyo mpona protéger yo mponi olingi te ozala protéger papa tu comprendre te yo me fo oyebake naza mpe na protection nazali ekimene desi ya mabele oyo naza dele na protection nana ntina te nakende na ekole na age gardien na nga soki baautorité bayoki ke naza na nyoka bakoki mpe kobenga na ngai mpe emona mpe natangi te yango wana olingi mpona mwana na yo na ka oyo mibatela eza probable te eloko te ekomela ngai mwana nga mwasi ma fille chérie mama papa yo yebi naza contente kende merci papa
okomona mwasi kitoko na mibake mikukutu mikokototo metala yawa mwana ya nganga awa moto bichebechebe moto makambo ya obidike yokolandaka kaka mikokoto mikukutu lukundundu okoyebeke teke nani okolingeke okolandaka kitoko ape mnoka mboka pardon mbadi we eza malamu ntango nayebisaka yo la kopesa o poste oyo baleki kodutela ngai nande kodute na ote eza kaka ke cousin ya gouverneur mpe alingaki poste wana engolobake yo oza na confiance te pa chief oyo chief dona eske oyebi moto yo oyebi nde te oyebi nde te nayebi kapasité na ye nayebi ke maloba na ye ezali koleka meme gouverneur na aza gouverneur biso moto tosala ye gouverneur to biso mpe tokoki kodétruire ye toza na bapreuve nyonso contre ye jeune homme koyoka koloba loato na yo ezokosala ngai un peu na badoute mpe kokotala ke au travers biso ndenge tongi to travers no mais loyauté biso ngai na loyauté na bino mais kasi ngai amoni ke azala na confiance akodecevoir biso te loyauté oyo ekomema ye mosika aza prêt ya kokende mosika ozali prêt ya kokende mosika oye nangi nazala gouverneur malamu boyeyi malamu na cour des grands nouveau recteur ya école polytechnique kasi il faut gérer oyo epesameli yo imanaka munoka mboka awa bakolobakaki munoka mboka tolanda mozindo ya filme na biso bapapa na oyo tomonaki wana na ndako ya nganga papa mama poni oza na mawa boye ni problème eza nini ngai keka kotanga eloko eza te mwana nga mwasi mama ngai nasepela ngai te makambo osala o bino fa bozala content mpo na ngai mpo ni boza mama boye ndenge bosepela te nazongisa siko valise na ngai natika bana ya bato mosusu da baza kuna me bino bozosala ndenge soki ndeni te oyoki oyo alobi ozaka mwana biso kaka moko s'il te plaît so okomi kuna sala mpena keba biko sala keba kobanga te iloko ekomela ngai te mwana ngai ya mwasi nalingaka kobosana te onga nayebisaki yo na butu oeleki to okomi kula yokaka balabu wakomeka akofuta bayebaki ngai naza tata na yo so oza na mposa aide yebisa ngai oye papa na osala ngo merci beaucoup mama azala na esengo komitungisama te na babengo ntango nyonso okoyoka banouvelle na ngai papa okozwa banouvelle na ngai komitungisama te mpo na ngai papa au revoir papa namemi velo opa réparateur pe bato bakoseke ke boye
bato ajoyi yo, bato alisanga mabe, bato nanga bazali awa, boyei malamu na bino. Boyebi nini bato nanga bazali awa, mpona yango nalingi nafongola bouteille mosusu. Botala oyo eza mpona bino. Chief munoko mboka o, munoko mboka. Munoko mboka ekoloba emekeke. Nazo remercier o Chief. Boyoka, nazo koprésenter bino nouveau recteur ya école na bino. Chief, c'est pas la peine, nayebi déjà ye. Recteur, tala Bosta, tala bras droit na ye wana. Ye. Naomona ke nyonso ezotama malamu. Nayebi ke bino bokotravaille ensemble ta molai, bokosala oyo biso tolingi. Yango bayeke toza na ekipe malamu. Nayebi ke ya korecruter susu baame oyo bakotravaille mieux na biso. Oui, bien sûr, ngai naza déjà na bato oyo déjà baza wana bazozela mpona na recruter bango. Soki kaka recteur na bino présent azaka prêt ya kocomplir bapromese na ye. Oui, ngai nakosala oyo ya ngai. Bosta, Chief, nini ezotambola te? Nini ezokomela yo? Ndeni okomi awa sans bafille? Wana ozolobela basujet sensible. Chief Biko, limbisa ngai pardon. Pe monoko mboka. Awa bakosalaka ba divers na bango, bakosolaka ba divers na bango. Yango wana alingaka ye mingi. Tolanda mozindo ya filme na biso, suivez toujours l'association avec votre aimable frère Germain Diban Leroy Salomo, le tonton des tontons, le tonton national. Awa ezaka moto te, nasu na tante mama komi tungisama te, nga nokelanga yaka nake na agence combien 400 naira, nga na 200 naira, yango ka oza nango toke nango. Au revoir mama komi tungisama te, naoza malamu, nabenga yo, zala contente mpona ngai mama. Soki oboyi koseka naozala na esengo te, mama seka mpona ngai, mama beta ngoya o ezali pasi be batela ye Nzambe.
batela mwana na ngai nzambe. Tolanda mozindola na biso, suivez toujours à ce votre aimable frère Germain Diban des rois Salomon, les tontons national. Messieurs, zala calme, neyebi ke oyo boss aza capable ya kosala kodecevoir nga te. Ezaka totela confiance. Tolanda mozindola. Madame, bienvenue na fête. Je crois que on apprécie oyo nazo sala. Et sinon, c'est bokota. Yo, kende kuna. Yo, awa. Yo, zala kota jif. Yo, kuna. Baza wana kaka pona yo. Yo, kende kuna. Yo be, kende kuna. Yo, vandawa. Boye malamu. Bozo sepla o bomoni. Bosta. Bambola ngai. Garçon na ngai. Yongo baki wazaya pona biso. Super. Boye malamu. Bienvenue na fête o malamu. Boza timidi boye ndenge nini? Boza timidité. Boko sepela. Bo pusanela ebango. Pusanela ye. Nyonso eza malamu. Chief, nebiseki yo pesanga confiance. Naza moto na yo. Bo kipe chief, bo touche ye. Amaka o. Yo. Weza musala. Vas-y. Allez, Simbaye. Chief, limbisa bango. Vous avez quelque chose à roloba? Chers messieurs, s'il vous plaît, n'enfant kende sikoyo. Nazama mebela ko sala, fona banda musala normalement, il faut na kende. Malamu. Ozaleli bako kende ndenge pe mondi ba baso baza ebele te. Okay. Oh, mutu moko impeccable. Chief, s'il te plaît. Choko permettre ngai. Ngape fona kende talaka munoko mboka. Munoko mboka. Kende na yo. Po. Bafi bozo swena ye, swena bango. Ezali pasi pe mawa bana basi. Pasi pe mawa. Mwana mwali. Tikanga na ebisa yo. Nalingi na mona yo pembeni ya mwana nga ya mwasi te. Yo. Oloba nga boye. Yo kanga malamu. Yo fozala o papa ya mwana mwasi oyo na ko passer vie nanga mobima na ye. Yo wana eza pona ba faire yo kanga yi mwana wa mwasi. Na lingo kota makamanga na ete. Yo yoki. Yo mwana ngai ya mwasi azana amoureuse na yo pona na découvrir bo job pe bondokeza kati na wote. Yoka ngai longwa na nzela na ngai. Yo longwa na biso la ngai. Reste le retard. Oyo azali ko vivre na ndaku ya ver. Akoka kobamba libanga te. Koloba te ke nga na prévenir yo te. Longwa na nzela miso na nga. Akoloba ka monoko mboka yo. Ezali pasi pe mawa bandeko na nga bokenda kotanga na ba université. Fete banda. Bana basi kitoko awa. Bino bokolandaka ba papa wana
bamonaka mo eloko na bango bomona bibabongola bango bamonaka mwa bike na bango bapapa wana balombaka bien bapapa oyo boyebi baétat d'âme na bango te yango bana basi bozokufa lokola banyama yango bana basi bavi na bino ezokoma mikuse yango bino bana basi bozokose maudire vi na bino ezokaka kosila kaka boye tala vi na bino ndenge ekoma ndenge kokomeke ezali pasi mpe mawa. Ne faites pas ça chez vous. Oh ngai nakokufeki kaka boye bana basi vi ezalaka na brouillon te naza na posa bosalanga transfusion ya makila ngai nakokufeki kaka boye ezali pasi mpe mawa bana basi bobongola mitema vi eza na brouillon te vi eza kaka moko vi eza te ke fona komana na brouillon soki ebebi na kochange vi eza kaka moko yango mondi bagene bakokufe keke boye bolingana te ya bino ndenge nini namata na cher mama yoka ojo molongo Nzambe merci ce n'est pas possible bayambani papa bango aye naza na esengo félicitations papa nalingaka yo batie retere Nzambe aza monene félicitations na nyonso ozosala mpo na biso ozalaki ka professeur ka simple lelo okomi na position oyo okomi recteur na ekole na ngai papa fo tofeta ngo yo fo ozala diplôme na baresultat malamu mama oyebi makambo nyonso to ya betide ya baposa oma méchant soki ka badécouvrir ke ngai nazali mwana recteur il faut na se constater nazala lakwela kai c'est vrai yango eza mpena grand défi mpo na yo okogika yango nde nini yango wana ngai naposa natinda ye na étranger mpo asisa baklasse na ye papa kosala boye te ndeni yango tinda ngai kaka na étranger nga moto akomi na ngai na suka boye s'il te plaît papa kotinda nga te yokanga mwana nga mwasi ozalika mokoloba te okosisa beti non étranger na papa j'espère koza férié te oui naza sérieux mama azoloba nini yo papa tina na étranger ayebi tina mwana considéré chéri mwana oloba mwana olobela yo onga teke nga tata na yo ongai nazomona mwana na nga mwasi okomona yango tata omati kola nzete nayebi makambo ezoleka mpo nini te olingi okende ata Pologne mama nazali mutu moko calme ngai naluka baproblème te mpo nini ozobisa papa te mpo atika ngai nasisa tidi na ngai awa nayebi oyo eza malamu mpo na yo nakokanisa te ke eza nécessaire ya kowubela awa bo eskize ngai mama olobi eloko moko te molingo na ngai calme toi te mama koloba na ngai boye te soki tata na mobali na yo te mama s'il te plaît yebisa ye nana posa nasisa bitidi na ngai awa
papa yebe eloko nini akotindaka akokimisaka yo ya yebi barealité ekolekaka na université. Bandeko na nga bakenda kotanga bakendaka kosala bajoyi yo te, yango kebaka na influence ya université ebebisi mpe bana ebele. Bokutani na bana oyo bana na baesprit na bango, baesprit ya ndambu yo mpe esprit ya ndambu boye bosangisi. Ezali pasi mpe mawa, bokebaka na bainfluence ebomisi bato ebele. Yo kendaki kotanga na université, okendaki influence te, okendaki joye yo te. Bokita plus vite. Wana aza anti-guerre reconni na école, bango nde mutu bazali basécurité ya école oyo, bango nde mutu bazozwa responsabilité ya koprotege bana classe baétudiant na kati ya campus oyo. Tala ngai groupe one nangi na kota. Olobi nini? Nalobi tala ngai groupe oyo nde nangi na kota na école oyo mpona ngai na fe protéger na makambo nyonso. Ngai azaka mwana moko ya mama biso, ngai na ye na ekole oyo na biti moko ya kotanga ya korande mama na biso fier. Ngai nangi na kota na groupe moko te quelque part, même ata na église nakozala na coin na ngai kotanga normalement, nazwa ba bonne note mpona rendre mama na biso heureuse. Yo zaka na kobanga pour rien, nebi te mpona nini ngai na kutu partageaka chambre moko. Soki ozo koinsiste ya korejoindre anti-guerre, bale eza na kana yo. Soki eloko moko ekomeli yo, s'il te plaît kokotisa nga na ngol te. Ngai na korejoindre bango me kosinga nga protection te. Mwana malamu abiki ngai na ye nanga kotanga na korande mama biso fier, na ye kokota na makambo ya joyi yo te, na bagroupe moko boye te. Oza nani yo? Nazali Belsoma Uduka. Olingi nini? Nalingi na région de l'anti-secte. Yo lingi au région de l'anti-guerre. Yo zali étudiant na école oyo. Oui monsieur. Leta okoya na bureau na ngai. Bongo ya na pièce d'identité na yo. Yaka na des cartes photo. Ouais, na état de la santé na yo. Oyoki. Monsieur. Nebi bureau na ote. Yobi bureau na ngate. Wapi qualité nanya ngokali wapi qualité ya moto na ngabe ezali koyeba eloko oyo moto onano alakisi yo te. Qualité ya moto oyo azali kati ya biso koyeba eloko oyo sake moto alakisa yo koyeba oyo kosala. Allez, plus vite. Ye makila na ye toti kaka kota na anti-secte. Boke bakala ba anti-secte. Bikote kote. Bolingi envier. Vi influence. Nde kobomisa bato ebele. Olingi komona te, olingi kaka yo pe kaka. Bikote. Mwana oyo ayini tata na ye. Mwana mwasi. Il faut conseiller mwana na yo ya mwasi ayoka ba parole na ngai.
nini nakosala te mpona mobali na ngai mpo ani oza dire na mwana ya mwasi nini ezokomela yo naza na problème te ezali kaka mpona protection na ye benemi na ngai baluka baatteindre ngai yo mbala moko benemi oza komentionne je crois que oblesse mutu te ngai ozojuge nga mpona bolingo na ngai oyo nazango mpona mwana ngai moko yo olingi kaka mwana na ngai mwana yango akende kani ovivre na étranger na kaka mwana wana nde olingi ochasse mosika ya pays nangi na protéger ngo protéger contre nini yo olingi oprotéger mpona protection ya menace nini mpona mwana oyebi te koki mpe kokute vi na ye mama nini ozoloba na ngai te oyo eza malamu po ezali secret nini oyo ozobombela ngai yoka fo yebisanga sikoyo mpo ngai nalingi na ngai natika akite ekolo te mpe akite mboko te mpo ngai aza tashe na ye soki osilisima makambo na yo ya bojoba yebisa mwana na yo ayoka baconseil na ngai yo fo yo oyebisanga secret oyo ozali kobombe mwana na ngai akokite mboko oyo te jamais de la vie yo mpe yebisaka mwana na mwasi na yo raison filme oyo eza mpona bauniversitaire bana université s'il vous plaît bokendaka kotanga bobondelaka mpona bana na bino boteyaka bana na bino oyo bakokende kotanga na bauniversité réalité eza na kati ya université toyebi te bandeko na ngai tokebeke mbote na yo mon ami personnel Joseph Mimbale le Savant Noir masana ngai moninga na ngai ya tonga le professeur de l'université Joseph Mimbale mon frère et ami personnel Motomayele Belé le professeur de l'université le jeune professeur, mon ami personnel. Tala yenda nga kotambolaka yesu nga talie kaka ata na respect moko te ozo imagine bozonga awa bomona ngo bino boleka bo reconnaître ngai te bulimisi na tuno question oza nani na mboko yo baseki bageza to beto tambata ezaka question atuni omoi te eza question toza banani okoyewa lili lali tozali Wilima ondire nesi bentelo baza so na kobanga te nga na comprendre te tokopesa bango leçon yo oye kozwa leçon na université to oye kopesa bato baleçon bojoba nde bojoba masa mpo ani otiki nga kuna ongoli bani falaki otika nga na sisa na bango apo avo oyo abandone ngai ngai nayebisaki oke ngai naye na ekole oyo te mpona kointegre na baorganisation naye mpona makambo ekobénéficie nga bafaçon positive nayebi oyo depuis ebandeli lokola mauvais garçon mamo namoni okomi mama bon garçon soki nangai natika toujours mauvais nangai nakekota kuna ngai naye na ekole oyo mpo nazala meilleure personne nangai nasala moya ya surye oyo eza utile mpo na vie na ngai
nalingi s'impliquer na n'importe quoi te mpo oyebi yango nazali kaka mwana moko ya mama na ngai so elo mwa mabe ekomeli ngai mama na ngai akovivre te yo ozocomprendre te korejoindre anti-guerre koprotéger toujours barêve na yo nayebi oyo ezali problème na problème na yo ezali d'élégance juvénile yo ozalaka toujours na protection ya baparent na yo kaka na ndako na bango sikoyo olingi okoma sikoyo ndeke olingi ose libere na cage ongo vive vie tika nayebisa yo eloko moko frère namoni nyonso ozo rencontre babétise problème eza te malamu tika nayebisa eloko moko soko okutani na banui na ekole oyo komeli no ngai te nakose protéger toujours oyebi yango yaya oyebi oyo ekomeli nga ezali pasi mpe mawa s'il vous plaît oyebi place département science ezali ozali nouvelle na école oyo nga mpe naza nouveau na école oyo ondire nga namonaki mpe département science quelque part wana komono nani onjeza maduka Angela maduka ngai belosa maduka tozaka kombo moko mpe bakosololaka groupe wana eye oh, bonjour mpe baya makasi sali ma pis oza nouvelle na école oyo namoni yango komono nani Angela maduka eza komba kitoko Angela maduka bino bosala makambo na université botika ko botika siko oke wapi nazoluka département science oyoki teke bafi bazokufa constamment na école oyo bazoprofite na innocence ya bana basian bazoboma bango baya ya ekole oyo yango nde bazosalaka soki olingi ozwa diplôme na ekole oyo longwa mosika ya mwana mobali oyo kota na motuka nakeye kodepose bisika olingi okende elingi oloba nini eyoyoyoyoyo mpo na yo natiki okende mpo oza moto ya sika na ekole oyo la prochaine fois nga namona yo nakosilisa na yo na carrière académique na yo eza pasi na bamindoki boye kotanga na mindoki mpo na nini makambo bonyama ya busoto ya pamba elobi yango papa dibandi makambo ya pamba bonyama ebetela masani fo nini ozoseka masa fo ozala honnête oyo ezali affaire drôle te
na kutosisi na betina ote yo lingo kota na makambo ya basi ya calme-toi. Soko ke na Rome ose comporte kola ba Romain yango nde na okosalaka na kati ya campus oyo naza na posa naza na mwasi ya bien mwa copine moko bien yo sikoyo ozobananga boye mpona nini? Ezali vrai ke pana betili na yo me yo sikoyo ifo ozwa bapoint ya malamu avant osimplike na makambo oyo ezokoconcerne ekole oyo. Yeah, calme-toi, calme-toi. Il faut nazala na anti-guerre mais nyonso eza réglé. Ouais, nde omona kutuna nde kutanga avant yoyo ya est-ce que okotika ngai natanga na ngai te yo tanga nisika nikotanga nika kotanga bandeko na ngai université na te filme oyo mpona bino ba universitaire bino bokeba université sika bokeba na bikoteke koteke bilindeka bilandaka landaka bilulaka lulaka. Université eza monde mosusu, monde ya influence. Bon job ape bele esalamaka kuna kijoyo na makambo pamba pamba bunyama bungulu. En tout cas bandeko na ngai toyeba kotambola bino boye kotanga ba classe botanga botika ba influence parce que 1000 personnes 1000 esprits yana ba esprit ekotambolaka ye na mwana mobali yango oyebi ke papa na ngai bakoswanaka na mama na biso sikoyo. Est-ce que oyebi ka mama papa na biso bongo alingi kaka nde alobi ka alingi aprotéger nga na bamenace nyonso tu yoka menace moko te kokomela yo nga na koprotéger yo. Papa no akobanga alinga banda guerre oyo ya kosisa te ekonsenenga nini ye guerre oyo nga banda oyo alingi kosilisa te. Oyo motema na nga nayebi te nasala nini nga nayebi oyo nakosala yo kokende te bebe nini yango mela nga nalemi makambo oyo détends-toi na compter sur nga oza kitoko. Papa akomonaka danger mpona mwana na ye alinga kimisa mwana na ye mais solaka na mwana na yo ti bapara na biso baafricain bakokosola na bana bango bana na bango en face à face te malamu omoni yango okasisi tout à fait onga na ebisaki yo te. Oui bien sûr que oui mais nga na bino quartier bien te eza problème te fi oyo akoya koluka yo non eza problème te. Oza âge nini? 21 ans. Oza kitoko. Oza prête heure nini? 18h30. Ok. Za lata kitoko tanga koya. Ale tokende opa sika ye. O nani? Upaya sika ye. Amoni na muninga na ye, baninga na ye. Ye koya na ya ye sika ekuti baninga na yo. Akotana na baninga na ye. Na ye visite na école oyo oza sérieuse yo kazela yo tiki statut ya papa na yo ye na école wa eza drogue te naza na esengo komona yo
zela muke ngai comme nanga eza suka miku te ngai rene ratifa comme na koma ratifa nga comme neza sokoli sopoli bakomo makasi pardon bino nyonso ya problème eza te ndenge nayeba eske elomo ezoleka po yoka Soporo c'est bien toi neka siko nayebi te kutu wapi shambwe na ngai ndeko na ngai na kote ya bino oyo azali nouvelle ami ya biso Angela oyo na présente oyo ekimeme fo bosala connaissance tusi eza te pokwa oyo nakoya koluka ye ndenge na beloko moko eza quand même yo sapono surtout amona moto alekana moto ya donc ye penda alekana mofi anazalaka timide désolé nayebi ke bino bokoya o tokoya koluka yo s'il vous plaît kobosana te o nayebi ke bokoya yoye kotanga to ye loyenge oye kotanga to ye makambo ya joye yo makambo ifunyanya ya obidike bapare ebele bakoka koswana bana na bango en face te c'est ça le grand problème biso baafricain bonsoir outi wapi nauti kolibere esprit na ngai ntango naoswana tata na yo ate commentaire moko elasekana na secret moko oyo nga nayebi te ndenge nayeba qu'est-ce qui se passe mama nga mpe nazali confuse neti yo nayebi te papa wuti wapi place azokende nayebi te nini oyo azoloba ngai nayebisi papa na yo asala oyo eza malamu mpo ozala heureuse amoni bonheur na lokwa neti menace papa azalaka toujours baopinion oyo kokanisa te ngai mpe nazwi décision na ngai moto akochange yango aza te ngai nakei na kose repose bapara s'il vous plaît nasolana na bino mpona nini boyokaka bana na bino soni bokoka koswana bana na bino en face te oh biso babantu j'ai vite remarqué que bapare belé bakoka koswana bana bango en face te basolana bana bango en face te awa mpe bato bekire ta makambo akosaleke soki mpe bakopambola ye soki mpe bazokoinitie ye tolanda filme na biso mozindo ya filme na biso bapare ebele bakoka koswana bana bango en face te nayebaka mpe te boyokaka bango soni bobangaka bango bosaka hypocrisie to nini soki bokoswana bana bino te bobenga toto de toto asolana bango nafongolela bango mbuma miso nayebisa bango baverité en face ndeko nanga c'est très important boyeba kodialogue na bana na bino bana na bino moko bana oyo bokobangaka koswala bango koyebisa bango vérité en face bandeko bolimbisanga nayebisa bino vérité babeba
bana nyonso te ebele majoritaire parce que bakobebelaka libanda boza stop nayebisa bino bakangi joyo bakangi nde kokanga un caractère moto toujours un caractère prêt pour toujours un caractère ezali pasi butu oyo ezali butu moko habituel te ya initiation mpona nini bamemi ngai awa patron kozala na colère te moto oyo aderange mingi alobi alingi lokola biso yango nabengi yo ngolobaki yo ezali ne mai moto ezokule na nzoto na ye eza makila te. Oui patron, nani amemi ye moto awa? Ngai. Identifie moi mobile oyo. Komo na ye obina Alliance Kaka. Mobile oyo azali moi mobile oyo azali leki na ngai alobi alinga koma mobile. Boss. Nani azali frère? Frère azali membre ya cartel oyo bainitie na moto. Oyo azali frère na oyo azali ennemi na yo. Boss. Osali crime. Pe lisusu. Lokola mwana fils din. Yo faut senga pardon. Pesa ye munduki. Soit. Keke le piment. Lakisa moi mobile un peu bolingo. S'il vous plaît, nazo supplier yo. Kanga munoko na yo. Silence. Pardon, bosalanga boité, s'il vous plaît. Abomiye. Abetie masasi. Ezali pasi bandeko na ngai. Abetie masasi. Abetie lisasi na lokolo. Tolanda mozindo ya filme. Tolanda mozindo ya filme na biso. Bandeko na ngai, ba papa, ba mama. Pona nini boyokaka soni kosola na bana bino? Bosola na bango likolo bokoka koyebisa bango ba vérité en face te. Bana pe bana na bino moko. Biso toza babantu. Bandeko na ngai, mwana akobeba kayokolo bakaka oza bantu. Baninga bako fungola bango ba miso bako yebisa bango ba vérité en face. Bako bebisaka bana na bino. Yo za mieux placé ko soana mwana na yo. Kote ya ye kolakisa nzela. Yo kaka toza babantu. Kwa soana mwana na yo te. Banga mwana wasalaka oyebaka te. Otunaka ye te. Olakisaka nzela te. Toa babantu. Nde uti cha na ngonga kanda. Koma ki bantu wane cha nga kanda. Yango kaba na biso moto koma kaba hypocrite. Hypocrite ne renyaka. Osunani bako lande kia. Ta ope susu. Bakima Mawa pitié. Bulimbisanga s'il vous plaît. Fokufa ndoto mo. Akolotaka ndoto mo. Ninyango ezo tambola te.
na loti ndoto mo ezalaki bana basi moko baolandanga na machete babeti nga masasi na lokolo bangi bakata nga moto eza eloko te yo komitungisama te eza eloko te ekozalaka batraumatisme psychologique onde eloko moko ya malamu ya mabe ezokose prepare limela ngai eloko moko te ekozala prepare soki eloko moko ese prepare ewana eza yo moko ozoprepare ngai nayebisi yo mbala ebele olongwa na groupe ya anti-guerre oyo yango nde koexpose yo me yo elingi koyoka ngai te nabi étudier nabi tosisa dans le première année na biso totanga toyeba nani aza na kati ya campus oyo toyeba nani tokotambola na ye ezali mpe avertissement mpola ngai na région anti-guerre mbangu avant ke nazala mpo nazala protégé sa décision olingi kozwa eza mpo ya bolamu na yo moko kokotianga kuna na kati te nalingi okomprendre eske eloko moko bakufa mosusu ezalaka évitable te ntango oyebi yango balamu nazali kaka mwana moko ya mama na biso soki elomo ekomeli ngai ya mabe mama na ngai akoka kosurvivre te ifo na région de l'anti-guerre yo bakopesa ko conseil yo koyokaka te yo ezali pasi mpe mawa bokebaka na bainfluence bokebaka na baninga oyo bovandaka na bango bolalaka na bango bolamukaka na bango koki mpe koinfluence yo na mabe bana basi oyo nini bana basi bokendaka université mpo na mbongo asila biso osine tata wana mpo na mbongo asila biso mpo na make-up mpo na mbongo ya kabelo ya perike ozosine batata wana osine yaya wana oyebi source revenu na ye te oyebi basekret oyo ebomami kati na ye te oyebi réalité ya vie na ye te oyebi état d'âme na ye te losambo mpe bolingi te bozela bokoliama lokola banguba soki bochange te bino bolingana te ya bino ndeni namata likolo ya chere bozela na otiela bino chere bolingi naye na bandako na bino naloba na bino nateya bino ndenge nini nateya bino ndenge nini ce n'est pas possible yo poza vide yo za na destiné te pauvre folle Chinekene Oluo Papa, maman, elenge suivez toujours votre film Nigeria La Solution avec votre aimable frère Germain Divandi, le roi Salomon, le tonton national, sur votre chaîne de solutions Solid TV. Solid TV, votre chaîne de solutions avec les tontons nationaux chaque jour 14h et 23h sur votre chaîne
votre film Nigeria avec les tontons des tontons, Germain le roi Salomo. Vous ne serez jamais déçus. Osana Posa, il y a la publicité. Osana Posa, il y a promotion. Osana Posa, Babetali Solo, Balobela, église Nabino Peba, l'activité Nabino. Vous contactez toujours votre aimable frère, le roi Salomon, les tontons nationaux. Vous ne serez jamais déçus. Restez toujours branchés, scotchés, cimentés sur votre chaîne de solutions Soli-TV. Vous ne serez jamais déçus. Tonton des tontons, les rois Salomon, tonton Germain. Restez toujours branchés, scotchés. Vous ne serez jamais déçus sur votre chaîne de référence, votre chaîne de solutions Soli-TV. Chaque jour, 14h et 23h, vous ne serez jamais déçus. Kiné, mon pépé, reconnais ma Nani.